Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino nazali na esengo ya kopresente bino magazine ya elo KNB News oyo wapi bozwaka ba actualité ya elo ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki président ya Gambie na Kinshasa awa nini basololaki bolanda reportage. Tête entre Adama Barrow, président Yagambi, et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Ayambakiye en audience na palais de la nation et Sikanini Betaki Masolo, il y a coopération entre Gambie et la République démocratique du Congo et Sengeli Boyba que le président Gambie a exprimé volonté à pays à renforcer la relation diplomatique entre Bango et la République démocratique du Congo, Pambate, président Félix Tshisekedi, expérience Azali comme président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, Asili Bongo Kozala Mutumoko Azali, favorable pour Masolo entre Gambie na RDC et les Kanaki Toko. Audience et Salemaki Kitoko, président gambien à Fandi de la République démocratique du Congo, pendant 48 heures et Sikanini, Masolo ya Kati et les Kanaki Kitoko, Tokanisake, coopération ya ba pays à Afrique Oyo, et kosala que Afrique et Keneliboso Pambate, Yemoko Félix Tshisekedi a précisé que na Masolo ya infrastructure, c'est-à-dire ya kotonga bitonga tonga na République démocratique du Congo, et c'est une expérience Oyo RDC a copartagé Kitoko na Gambie. Kinshasa, elle est partout. Vice-premier ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula asolaki na ba étudiant oyo bakangami na Ukraine pe asolaki na ambassadeur ya Russie awa na RDC. Sur instruction, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à la guerre entre Russie et Ukraine, les étudiants oyo bakangama kikuna na Ukraine, c'est-à-dire les Congolais nyonso oyo batanga kuna et sengeli ba trouver le couloir ya kobima pote bazala à l'abri ya ba kokoso oyo ezali kolekana kuna yango wana pesa ki ba instruction claire na vice-premier ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula Palapena Pala pote akoka bongo kosolola pe kozoba élément ya solo pote bayeba ndenge nini bakosalisa ba étudiants topé ba congolais oyo bazali ko se retrouver na Ukraine na minute oyo babima bazonga na République démocratique du Congo na ndenge elongo bani Christophe Lutundula lokola papa pe lokola ba konzi oyo ba se souciaka na population na bango asololaki elongo na ba étudiants pe ba congolais oyo bazali ko se retrouver na Ukraine a pesi bango ba instruction claire a yebisi bango sike sengeli bazela pote baye babongo kozala évacuer mais surtout à encourager bango ba garder moral na kimia pambate nyonso kosala malamu pote bazala à l'abri ya ba kokoso ezali kolekana kuna. Entre temps awa na Kinshasa vice-premier ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula Palapena Pala asololaki na ambassadeur ya Russie oyo azoni awa na République démocratique du Congo. Masolo na bango ezalaki ndenge nini koluka ko protéger ba Congolais na ba zone wana nyonso po bazala à l'abri ya ba kokoso oyo ekoki kokomela bango. Tokanisa ke premier citoyen de la République, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko continuer ko mouiller mayo pote ba Congolais bazala à l'abri ya buzoba nyonso ko lekana kuna pe mwana ya Congo moko te makila etanga na crise ozali kolekana entre Russie na Ukraine. Toza kotalela toza kosimele batikalaki nsima te bakino bapesi position na bango pona RDC oyo akozwa par rapport ya guerre oyo ezali na Ukraine na Russie. Guerre wana Ukraine na Russie eza banzogo mibale bazobu bo sugo pas banane bokomona bakasa eza banane net biso na Afrique économiquement tozana forte tozana ba percussion
ba trouble oyo ezobima na ba frontière bamboka na biso epai po bapie biso wana sikoyo ekokotisa pauvreté na mokili mobile biso na Afrique biso awa na Congo tozovivre d'abord na misère alors biso tokoko s'attendre que ba percussion wana yango nde bakonzi na biso bazodiriger biso bakobimela wana o guerre ya Ukraine moto sali biso boye ya sali biso boye yango to sali boye bon guerre ya Ukraine na Russie biso tozana tinda kuchango penza motema te tozana crise parce que babilo quoi ba blé et uta na Russie na ba Ukraine et puis pétrole et uta rappelé Russie a un producteur de pétrole mondial, je crois que c'est 50% après ça. Donc, ça, moi, pas ce qu'il faut vivre. Il faut connaître la crise, il y a carburant, il faut connaître la crise, tout le monde a fait des maps, des bleus. Il y a un problème. Il faut connaître quelques crises côté de bleu ou huile. Il faut connaître la crise. Les mabés à crise, il y a toujours souhaité que cessez les faits, les deux parties, au Canada, Solola, et ça va bien. Russie a la violence, a violé le territoire ya bato. Ye local a soutenu, local a joué babilo qu'on a mabé na RDC. Na pouvoir en place on est ba pesa qui a 18 ans. Yangone a comme minene ye na Chine. Pour na ngai ba américain ba français na ba allemand, ba sangela ba battre ye comme il faut. Pour na ye a comme minene wana local a trop si. Na za trop si na bato balike na catégorie. Mais biso lingi pour na ngana sa congolais ba battre ye. La guerre en Russie et pour affecter l'Afrique tout entière. Pourquoi? Parce que tous les partenaires Russie, où il y a des transactions, il y a des biloko, d'abord transactions, on a moyen, on a bango et bimaï qui est de côté monsieur César. Mais ça peut vous affecter. Et guerre on a ils ont mal. Pourquoi guerre on a et qu'on risque de quand on a troisième guerre mondiale. Nous ne pouvons pas accepter. Et là, Poutine a retiré la solution intermédiaire. Guerre est sous son importance. Même Mando qui n'a bango, c'est ça qui a montré que c'est sabato. Et puis, ils sont africains. Tolinga, toujours affecté na guerre wana ezobunda kuna. Pour Babylone, il y a tout ça la kate ou ta kalibanda ya mboka. Tant que guerre wana ezali, c'est biloko wana koya lisusu ya comme la biso. Toko subir crise économique wana pe toko za l'affecter. Na politique ya RDC, certains membres ya ensemble ya Moïse Katumbi bazali ko melancer président de la République que soki a organisé l'élection en 2023 bango ba kolongolaye na makasi. Bakino va réagir na micro ya Hervé Zaka. Mboka oyo ezali mboka mutu nyonso eza mboka ba congolais. Nazo comprendre te soki bato alamuka bakoloba propos ya mokonza mboka makambo kobengana eza kozanga mayele. Po eloko ekomema biso na kati élection eza nanu te. Po RDC tozo souffrir tozo mona passe. Chef de l'État esengeli azwa ba disposition ya kokipe Congolais nyonso alia malamu asala misala malamu nde tokoya okene na élection ya tino ya héros osala ngoni mboka peuple azomona passe a souffrir to sala ba élection combien de fois eloko nini échanger na mboka onde kona ngai ozomona te que non soki batala muka balo ba makambo wana bazoba mambalo bate do eza passe pour na Congolais vraiment na ebité. Daniel Safa zana eloko akosala te po awa peuple congolais azo souffrir azosala eloko moko te siko ye eloko nini akosala atikela Félix abunda pona peuple congolais azala malamu soki mboke ko malamu ndako ya kosala élection atikeli mutu mususu na temps oto souffrir ato pesi fayulu osala nini na mboka o ato tikeli lamuka ata basali 5 à 10 ans ba osala eloko moko na mboka o te atikela Félix Kisekedi mu kwantombolo asala bilana ye abongisa pona peuple congolais tangu mboke kokoma malamu akotikela bango pouvoir batikala ko ranger pouvoir pour que ne malamu mais na minute oyo akotika pouvoir te pas otikela ngonani parce que ce n'est pas le président qui organise les élections, c'est la CENI avec y compris son bureau. Le président n'a rien à voir avec l'organisation des élections. D'ailleurs, il est là juste pour approuver. Alors, et ça va propos mon corps vraiment na degré naïe, pour moi je trouverais qu'ils ont mal placé parce que ça ne reflète pas. Nous devons avoir le respect avec le chef de l'État. Le chef de l'État nous a prouvé une fois de plus qu'il est d'accord avec les élections. Et ça sera la première élection qui va se passer
n'a pas forme auto-imaginarité. En tout cas, vraiment, nous devons faire confiance au chef de l'État. Et Bilo Kaolobawana, bon, pour moi, je ne pourrais pas avancer des mots, mais il y a des qualifications que je pourrais le qualifier, mais ce n'est pas aussi poli de ma part. Mais je dirais peut-être qu'il a tort. Il a tort, laissons le temps au temps. Macaroni Roni ezoliama makasi na ville province ya Kinshasa na ndenge ya mukete. Po eza qualité supérieure pe cadeau ya Beltesco. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali ko somba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti Roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti Roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. KNB News première chaîne ya Lingala et proposera bino ba émission na chaîne YouTube KNB News et vous sentez que s'abonner massivement lelo oyo to proposer bino kindoki politique bolanda. Bonne question, il y a ouvrage oyo munene professeur Némi Moulania Wilonja a émis kokomela ba Congomani pour na ko rappeler bango maye président honoraire de la République Joseph Kabila Kabange à qui aussi je présente mes salutations à Sala pendant 18 ans à la gestion de la République. Oebi na jargon na biso na mboka na biso baloba mingi o Kabila Sala et lokote et l'Obama Kabila Sala et lokote pendant 18 ans bomi mboka, c'est ce qui s'est dit. Il était temps pour nous ba ya FCC ba ya famille politique na biso moko na biso pe aloba na mongongo makasi koleka koloba no ya solo Kabila Sala mais botala maye Kabila Sala pendant 18 ans o ezalaki na tango ya komi o ya sali yango Némi Moulani akomaki le 18 février na Pullman tozalaki wana lors ya vernissage ya livre wana on a le bizali œuvre ya munene o epesi en détail maye nyonso Kabila Sala pendant 18 ans na ye pona kolongola lokuta o ba memela biso koloba ke Kabila Sala elote Kabila Sala makambo ebele. Pourquoi ces moments? Il était temps. Parce que depuis 3 ans, depuis Kabila Kenda Kopema, Bandeko, il y a IDPS, le lot au pouvoir, Baza ko gérer le nenge ba ko gérer ba Kongomani Baza ko monango. Baza ko kosa à tout moment que Zali à cause ya Kabila nde toza na situation toza nango lelo.
baza kokosa kongomani balobi soki lipe mati soki makambo ezosimba te kino ti sikoyo eza mpo na Kabila. Mais biso tobi te mpona ni bakoloba toujours ke eza Kabila yango tokomeli bango la République démocratique du Congo tozosala la comparaison te entre 3 ans ya Kabila 18 ans ya Kabila na 3 ans Félix Tshisekedi. Mais tobimisi livre wana mpona koyebisa bayimboka oyo bakoloba mingi ke Kabila asali eloko te oyo bakosa bango balobi no Kabila omoni pendant 18 ans na parce que omoni biso bakongolais tozalaka toujours na culture moko boye ya lokuta ezalaka nde mingi répandu mpe kotaka mingi na mateur bato pe bato batikalaka kaka na contexte wana yango biso tobino tokomela bango po bayebaka nini maye nini Kabila sali pendant 18 ans. Premier ministre Sama Lukonde a solide na comité préparatoire pour la qualification ya ba Léopard football na Coupe du Monde. Bon reportage. Premier ministre Yambo ya République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a présidé qui mardi 1er mars na séance de travail accès pour na préparatif ya match ya barrage entre République démocratique du Congo et Maroc où ezali prévu le 25 mars 2022 na stade de Martyrs à Kinshasa. Il s'agit à mettre tout en œuvre pour na Léopard ya République démocratique du Congo bazwa qualification pour na Coupe du Monde Qatar 2022. Ya koyeba pe ko Simba Léopard bakobeta match aller awa na Kinshasa pe match retour et kobeta le 29 na Casablanca précisément na Maroc. Pe esengeli Congolais basangana lokola moto moko pe ministre ya sport Serge Konde a souligné que moyens nyonso nécessaires et tiami vraiment en jeu pour na Léopard ya République démocratique du Congo bazala qualifié pe bazwa qualification pe moyens nyonso et tiami pour na Léopard se qualifier na Coupe du Monde après 48 ans pe délégation ezalaki bongo composé na organe technique ya Fédération congolaise de football association Tope Fekofana Mokuse comité olympique secrétariat général ya ministre ya sport pe loisir ministre d'état en charge ya budget pe vice-ministre ministre ya finance bangonde ba participaki na bokutani yango ezalaki bongo na ordre ya chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours ya 38e réunion ya conseil de ministre aebaki na ko charger ministre ya budget ya finance pe ya sport balandela vraiment na lolenge ya malamu pour être Léopard ya République démocratique du Congo balonga pambate match oyo ezali vraiment match moko historique kasi biso pe na ngambo na biso tozali kaka kozela résultat malamu ko uta na Léopard ya République démocratique du Congo po fimbo ebeta mandenge mesana ko beta ma awa na Kinshasa et l'équipe partout. Nazalaki bongo na plaisir ya ko présenter édition oyo to comme na suka tokutani mokolo ya lobi. Merci. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino